tant sous mutwana est-ce qu'ils ont la timbre mayele ya bomoto ezati po mutu soki banzembo na biso nde toyemba loka ba mateya ba monex bambanda simbi touche bande na ndenge mateya za na kati te za na kati soko oyoki ne banzembo misusu ebetaka o ba sanité za na kati simba ngabo sala ngabo biso banzembo na biso papa ko yoka ona bana et puis lelo boye batwana belé o baboyaka no baloba ebele bakomo ya supa nanga donc bakomo féliciter nga o sala bien banini donc amour eza eloko moko invisible ba preuve nango c'est la moto yo lingaka ndenge na lela yo papi matalatala papa Zéphirine yanga Mitterrand sangilwa maître de l'art le maître spirituel Fossi Malolo son excellence on prend la Laetitia Congo yangwana identité nanga ce que zala voilà identité ça ce que identité na yo mais sala na terre ya bolingo tozala kinga na mbanda atakenga na kanganga na take pakanga sokinga na bukie yepe abukinga sokinga na zui rouge yepe kuna zui rouge amfumu lengi betu tu yanga le keri ka ko community selma batuge ni fumu ino keri ko je papa uki sadi sabana waya luamu mudila kena ambo YouTube Metro Makengo télévision na Suisse ozorudu kwankunga mimbo imatea trimana mambo landa YouTube télévision Salon Flori mama moimwene mamwene kuna yuyufuna Roger mwana mama bala boyigoyela ungeri kimakanda boyigoyela yafisa lengi feroze yagine feroze makangwe feroze makangwe Metro Makengwe Shadombala Makingumba. Bonjour, bonsoir à la Nion sur Metro Makengo Tapirou TV, la télé des réalités. C'est moi votre humble serviteur Giro, autrement dit JPM de la presse congolaise. Voilà, nous sommes dans notre émission La Découverte. La découverte qui reçoit pour vous aujourd'hui l'artiste musicien Fambiola, l'artiste les adorateurs de Binafilé, mais c'est Ig. Bon séjour Naye Kunana, Paris Place Azali. Merci Nabino Nyonso, merci à l'icône, les Baobab, papa Metro Makengo Simon Kabaka ainsi que sa femme maman Christelle Mboumba Makengo depuis Suisse Nazirique. Merci aussi à mon papa Ness Makia Didiata, bon papa na Jonathan depuis Suisse Nazirique. Merci à mon sponsor officiel Salon Flori aussi. On a pour ça salon qui a bien beau contacter ba numéro zawana na Zurich wana na Suisse vous allez contact direct na salon Flori. Merci aussi à mes vrais partout aux en monde entier na Belgique na France je vois @gomba Moté Mariette Mbombo sans oublier aussi Delcine Jolie depuis Belgique, bon séjour nayo, merci. Voilà Montréal Ritika Zadi sur d'accord nanga ofongolanga nazo. Invité du jour Nabiso Azali la star, l'artiste du moment on a bien accueilli la star donc Oyo ACP Sarabino donc voilà tout reçoyez une émission sur la découverte, beaucoup découvrir tout bêta de solo moi par rapport à moi parcours et puis Lelo et mamuna bango za ko évoluer ndengeni. Merci, bonjour Fambiola. Ouais, bonjour, bonjour. Voilà Kimia Ezali, Lelo tu aussi pendant la répétition donc toujours ma timing parce que vous en a répétition. Lelo ba meloman tout ba fan na bino to ya yo bazolando partout dans le monde entier balinga ki osolo na bango parce que bazoyo kayo ozoyo ki bazoyo na ba bafle na banda kuna bango bisika ebele partout dans le monde entier bazapi na posa ba mono lelo osolo na bango Fambiola mais quand on expliquer bango les Fambiola zana kati ya les adorateurs de Binafilé est-ce que apparition na yo topé intégration dans kati ya groupe oyo ezalaka non ndenge nini parce que ba na tout nos questions oyo voilà ouais, intégration nanga ile kana bien ça a été bien passé pour ba mbenga bien non Lelo na sela avant na bana la bandino na pesino mbote na président nanga monsieur Ig Binafilé puis bon séjour na Europe et puis na pesino mbote na batutu ba Hollande ngai ba massa nanga ba papi Kader ba venanga ba José de Londres dans batnyo sur na poto ba Jamila Tirbo ba bon séjour na Katakin ba juste 7 tingi bon séjour et puis zina kusa donc intégration nanga le cas est bien
bayembaki nga bien ti lelo na continuer peka bien. Voilà, merci beaucoup na réponse na yo, mais il y a beaucoup de gens qui sous-estiment trop parce que yo bozala ensemble na ba Ibrator ba binafilé avant attends yo longwe kuna oye, est-ce que ça sera facile parce que toyeba ki no utaki kuna oye o longwe kuna oye ba mo analyser les adorateurs, et ça sera facile, est-ce que ba complications ça raté te pona nga mo complications ça été, mais pona batu misusu ba sepela na onte na débit qui ndeni olongwe côté boya boy, mais loanga na ndo calculer vi na nga puis na eba mamu na osala na yoka eba douter na sepela na mema mande na mema, et puis lelo boye bato na belé o ba boyaka no ba loba belé ba komo ya soupa na nga donc ba komo féliciter nga osala bien banine donc non vie ezalaka bongo. Merci, en tout cas ça fait plaisir à tout le monde. Merci à tout le monde, merci à Lei de l'homme, donc Laetitia Congo, autrement dit LM Fashion, merci aussi à mon habilleur de luxe, la blonde de fashion depuis Turquie, Istanbul. Nous avons ma propre loi, donc contactez les numéros, nous avons contact direct dans la blonde fashion depuis Istanbul. Merci Nabino tout, beaucoup continuez à s'abonner à la chaîne Métro Makengo Tapir TV, vous ne serez jamais déçus. Fambiola, ils en ont fait Laetitia Congo, abi vocal na yo oyo sala na amour caché. En tout cas vocal lo na bitelo sera vandi à Arizona kao donc Arizona rebelle. Donc aisa kinga sona kuta na yo osaileka vocal lo na batu belé pe ba fan belé donc ba se retrouver na vocal lo na so ko sala ba mo plaisir. Amour eza eloko moko invisible. Ba preuve nango c'est la moto yo lingaka ndenge na lela yo papi matala papa Zéphirin Nyanga Mitterrand Sangilwa maître de l'art, le maître spirituel Fossi Malolo, son excellence on prend la Laetitia Congo yangwana identité nanga ce que zala voilà identité ça ce que identité na yo mais sala na terre ya bolingo tozala kinga na mbanda atakenga na kanganga na take pakanga sokinga na bukie yepe abukinga sokinga na zui rouge yepe kuna zui héritier minimbu Jansi Soloko If de Janeiro Zina Kusu Gelore Shura Banananga Simbi touché. Voilà, en tout cas, ça fait plaisir à tout le monde. En tout cas, merci à toi, Laetitia Congo. Donc, nous avons la place aux Ali. Fambiola, donc, ça leur a plaisir, ça leur a bien. Tant aux Oyembabo, tant aux CP Saba fanbo. Merci, Koyo. Et le Komoko, aux Senga, na tout, non, peut ba fan P. Ça a besoin, ba Fambiola, ou souffrir mingi. Dans ma musique, ou c'est mou, vous pas tata, pas dolphin. Si je ne me trompe pas, parce que nga banda Orlando banda kala, malgré ba distance des alara. Vous avez pas tata ou ye ou bundi ti ou pas Ibrator ou ye awa. Tango yo kaka bazo féliciter yo na musala osalaka ndengo c'est tout ça ndengo za awa na les adorateurs et ça la kondeni. Na kumisaka nzambe na pesa merci na nzambe. Pona yesu na orchestre mo butwa ba jeune plus na 4 orchestres na biso to na président moi jeune et puis biso to ba jeune tout kuta bato ba travailler bon le quoi ba de na biso merveille li compa ya betara danger to appelle na la petite Cindy Ben plutôt voyez to na ba lidje to appelle animateur na biso danger net ba stade mayo ba végétal to na ba chef na biso le ba chef Yann donc ba belé ba Michel Petit bina filé biso to bosaka quoi donc plaisir na nga makasi za déjà ngwana salanga no bien. Voilà, merci beaucoup, ça fait plaisir à M. Igbi affilié depuis cette journée en Europe. Merci. Merci à mon père Nesma qui a dit à Tabo, papa na Jonathan. Merci à Chinois Noir Foulé Lukisou. Merci papa, plan et comment qui merci Nabino tout pour soutenir Giro JPM de la presse. Fambiola, il y a beaucoup de gens où méga moi qu'on sous-estimé Bino, surtout la chanson na Bino, mingi vraiment moi bassesse moi ezalaka na banzembo bino bina fila bimisaka et puis toyebi tanta ke bino ba musicien ndenge bokotaka ba studio ndenge bobetaka banzembo na bino est-ce que ezalaka mabongo ba banzembo na bino eza vraiment na ba norme te ko lo ba mutonga excusenga muto ko lo ba bongo peut-être un muto aza soyo ka musique a muto na kata musique à comparer ba mzembo betama na ba bar ezana ba insanité na ba oya biso a so muto alo ba bongo peut-être au kanga likolo tam susu muto na excusenga na timbre mayele ya bomoto ezate c'est ça po muto so ki ba nzembo na biso ndeto yemba loka ba mateya
ba monex bambanda simbi touche bande mande na ndenge mate eza na kati ka banzembo lo ba réalité donc mona to te ya batu na kati to te ya bolingo panzane zo zonga to zonga sabatu donc soko oyoki ne banzembo misusu betaka o ba sanité za na kati simba nga busala nga biso banzembo na biso papa ko yoka ona bana donc oyoka ona papa na ovandi bo yoka tina suka doza à l'aise oyoka mate papa pe zo part na yo pe zo part na donc côté na ko le bara bongwa. Voilà. Merci beaucoup quand même Bozui et Yano par rapport à tout le monde parce que tout le monde a bloqué saleté parce que quand tous eux qui ont bien affilé ils ont été ça va couper sous problème on a été battu belé voilà on était battu belé donc na mon place saleté donc merci Fambio donc Mozindo Likambo ezali mususu ezali kenon lelo bino artiste beaucoup na ba guerre d'esprit na baraté et c'est la musique il faut senga bongo au monde bino na ba orchestre na boyoka na ati na ba oyo boyoka na kati est-ce que senga fo bongo pour musique etambola to ndengeni je na guerre ezana partout ata na monde mona mboko ba bunda na vie pour réussir il faut tsake na za guerre na mukili doyebi kende mninga sali bonga funa sala eza bongo so pe na vie ce qui m'inga pas ça le mabo écoute ça peut boyini moi mutu mususu boza bien mais à côté guerre donc tina ba politique tina ba parlement nyonso eza tango ça la vie atoza na venir o tonga ndako yeba ke papa mo paza kuna a lingelo de abule pa tonga ko lekao tam ça côté ça guerre ka comme ça muyini na so ça la mamba bien la vie nyonso ane yaka donc faut supporter ngo ezaka na kata musique te donc eza bon. Voilà, merci en tout cas Boza Kosepela. Merci Nabino Nyosobo continuer ko sabolo bien mission et lengi ya propre pas de polémique inutile et zalakati na kati ya émission sur la découverte. Fambiola lelo yo usa na kati ya les adorateurs de Binafilé. Lelo tozo tout le monde ex patron na yo Ibrator oyo abimsaki album abimsaki prépare album nzela moko. Est-ce que musique na yo azobete album na bimsaki na album ya patron au place aux ali Binafilé yo mo so sala analyse soko zaki kuna na ndengo za a différence nini ngana lo bande na ngana évolue na bien orchestre ça évolue bien baba orchestre ni ndena ngana za ba bar no na kenda ngo pendate so na ke bar lo mutabe ngana na salima 10 minutes 15 minutes na longo donc soki na 8 ans yo kango ndena ko sala ba analyse yo kango te ngana ndako na yo ka trop biso na po biso to na ba concert ebele donc mama ebele na yo ta mo musique ya ba ndeko no mususu na yo kana ngango tanini na tan full na tanini zo ka ba temps oyo lokwa mikolo to na ba concert ba répétition to préparer le 20 août il faut to beta na showbiz et puis le 20 août to beta na showbiz et puis le 28 à toi sur Aqua Splash tout signé contrairement au bon calaming tes photos beta batuba et belé de toi ba concert belé ba village chez Temba ba nini mambo belé ba ki moins za photo beta moins za gare et puis toi là ba répétition tout préparé donc tant yo ka ba musique wana msusu ya téléphone yo ka biso po na sala pe mamba bien na ba boulot na dona concerter o ele sanga o na moni ke ele sanga te mena kipangwa te. Ah, musique Ndoulé. Voilà, merci à mon frère, donc mon ingénieur Abel Mata, sans oublier l'autre Mata aussi. Na PCP Mbote, na Sanité Patrick Moussenga, DV Le Terry, Charlie Kessenge, mais c'est Poutine. Merci donc Bambote na bino place vous allez l'autre malade ingénieur infatigable de Bambote be place vous allez famille là vraiment batu bazako zela batu bazo tala bazaka ko sepela donc émission izala batu blandaka ngo fort et on mona donc ce qui toyé c'est vraiment donc tout solo la kitoko na elengi to oyozanduleman c'est ça ba fan na moi le roman bolisusu et ça la bango plaisir avant tout kota na ba question mususu. Soki tokaboni na yo kokoma si jama tongi ba souvenir nyonso ya kala na bwakango na fulu pesanga chance une fois de plus na motema na yo Zéphirine yangaye valeur yanzele senanda kwa libala na balabala teo wana ngai donc biso to bosara oui il faut bosser évidemment. Kananga netia Jésus
liboso Pilato bakondane nga Fambiora nazalanga na raison bolingo na yo efuti nga nini chérie nakomi obango tuna entre nga na ye yo poni nani bébé peut-être okoki opona mbanda nga motema ezazila chérie yolobi nini yolobi nini chérie ouais babilo mono ebima te quoi bayibelinga mobali bayibelinga moto yo nalingaka donc mikolo toyoka trop non bato bakonsome no trop problème nazomeka koboya yo me basouvenir ezobendanga kaka po bolamu elekaki ebele nobanga mpe kolinga moto mosusu ntango mosusu nakozwa oyo aleki yo na mabe na prefere nabongisa nzete na ngai etengami kela lula nzete nayebi te koki kobota mbuma bololo moto nyonso aza na problème alors donc mikolo bato bakonsome yango no. Voilà, vraiment ça fait plaisir à tout le monde. Fan Bozé à CP là. Donc vous sentir Fambio la star donc Fambio yewana bosenga qui. Te pepona bato balinga ba yemba bango ba bwaka bango. Album oya kuna. Na chanson. Na chanson na kati. Ça va ça. On oyoka ba petit nanga Murphy show. Yango na bete extrait wana. Kananga netia Jésus. Liboso Pilato ba condamné nga bébé. Nazalanga na raison. Bolingo na yo efuti nga nini Fambiore nakomi obango tuna entre nga na ye yo poni nani bébé peut-être okoki opona mbanda nga motema ezazila chérie yebisanga na yeba lobelanga na yeba ye tobandaki na pasi nazalaki kaka wa yo bébé tolongwe na milelo nazali seke wa yo bébé parce que mutu achiek babongo quoi voilà en tout cas bien la biso merveille li compa donc avant ça ba mawa voilà en tout cas en tout cas merci bilenga bozonga na kati la découverte ou émission moko etalamara mingi na monde entier en tout cas ba ya Pablo Kini déclarant ya Luanda ya Pablo Kini merci beaucoup wana baza na kati oyoka ba vina neti ba papi mutuka ili John Obrega donc ba mère na neti ba Tania la Fernandez na bosani peut-être Tania maman ba garçon Sire ebengo ya pembe na kati ya potukuna. Voilà. Merci beaucoup Bozolanda biso en tout cas émission zo continue na famille là ndeto ba tozo mata mingi to sonné ka l'essentiel mais to rozo mata jour mususu ma to rozo et to vanda ma to panza nteke kamande ndenge za la famille lelo ba départ comment ça mana ba orchestre lelo bo ki voyage mo pas ba longwe ba mise ba longwe OK boy ba mise ba longwe en tant que musicien tant on a ba départ wana et ça la ndenge nini parce que eza ba leader musu ba comment kolela po ani na memaki bango po ani boy moi te place on a pe déranger ba leader en tant que musicien ozwa ke loko na ndeni nga po na ngaso musicien ça boulot na bien akimi na molwa ana vision te. Bon, peut-être pas ma famille, tout le monde soit ça la côté à mon akea et simbate yango kimi mais nga so na mon ki na normal bu na kimi lani et puis mususu petant mususu bato orchestre mususu pe ko agence de voyage ba memi ba yokani ba memi ba ke batiki o mona neti biso ndeto za bien bonne agence de voyage orchestre mususu pe ko agence de voyage ba mema bato ba ke tika bato et ça non normal par exemple to pesa exemple ba memi nga na poto na ke kima na ebite ngande na sala bona bénéficier na o na bénéficier so na sala be fort na na ko ki pe na nde na nga non na lo parce que c'est long ngalinga na kiso na lelo mati États-Unis OK États-Unis bonde tiba pardon bo tanga mambuto olo bana kangi kanga data lelo ngaso na keba mikili prati bon enregistrer ngembition op et tika ku YouTube tika la ngaso na keba mikili ya vanda na OK na propre effort na nga mais so na biki na kena ndinga boulot OK ma non ya wana pena na émission lelo. Merci beaucoup. Je me suis pas sous de tout ça l'émission, je me suis mon gars famille razate pas. 3 semaines moi après dans zone. Bien sûr. On est à 4 na ngaso. Voilà ça fait. Ba mi tout comme peut ça biso na 4 orchestre. Et ça d'ailleurs ba prier ba biyana ba tout bakenda. Voilà. Ba parler musu to futa ka ba nini ba biloko za na parler ko te kango po sali ba voyage wana. Bien sûr. Donc ponanga et apona mutu tuté. Wana no ba ponanga. Donc kokima
oh mission akima c'est que vision les âmes coussé na boulone ou à mon quota zo sala et simbati a préféré tika la kuna nde sala mamune mutu ana calcul na voilà ndeti bato bakima ke pa maestro Fabregas orchestre nyo Cécile on a pu trouver bien l'agence de voyage surtout tellement bien pour on a évité on évité yo tout ça on combo c'est que vandi na mon père voilà merci bon, salut mon ami Phrasologie depuis Paris donc phrase donc toi na ba lijo toi na ba végétal toi na ba chef Yann émission na ngai mais tala mambozo sala nga na comprendre yote et yes ko il faut une émission na ye émission na ye émission animateur nga na chanteur au mona donc nandenga mabete agence de voyage titre et kobo agence de voyage merci Fabiola au sexy merci Fabiola donc abonné na sa émission bo il faut ba venanga ba jisentingi ba otala nga ba sedantingi voilà donc balinga mingi sona sa émission faut ba mamna biso ya ba orchestre ouais donc ba papi Kader Papi Kader na bosanité bogali bongongo na kata tirki Fallon mama Gucci na kuna de bato belé quoi mbote à trop voilà merci to comment chiter moi moké Fabiola na bi ki oza stable na bien bagnol bien carte ngwe pour kuna na ba yi oza ba makolo ne ko kigate oza ba débit banene ba débit photo banda voyager to ya mais vous voyagez d'abord dans l'Afrique du Sud, Angola. Tout ça tourner au monde. Est-ce que vous zonga? Tout zonga te point. On est à moi passe. Europe. Bon, qu'est-ce que c'est qui est zonga andé? Bah on a pas kenda, bah y a pas car, ou bah qui mais y a pas car. Mais bon oh kasit. Bah qui ma qui? Bah ba kenda ba zonga andé. Ndako nyoso za andé mote. Ya solo. Vraiment. Merci. Question ngezali en temps où on a katia les adorateurs, tu es bien que nous avons nous baki ne balé ils pas vraiment mais bah ils ont une facilité nous intégrer qui groupe. Le compliqué style ya awa. Style ya awa, on s'adapte facilement te. Le wana sala rango na sala musique fona mi koti sakana. Si le lo pe na komo vanda et ça l'a peu bien. Nous je me trompe pas sur la raison des émissions mon ça là il y a mon ex patron Adolphe Adolphe ça qui na musicien moko ngai donc ça qui na deux personnes en même animateur moko stade mayor végétal moko loyo kufa amemi akina chanteur monga antoki beta na Tanzanie ba Zambie ba Rwanda tokende ba anniversaire ba maman Olive na Goma ba Lubumbashi wana tokende ba Kalima côté ba Orebima ba Kindu ba Lubumbashi nyoso on se retrouver kati awande makam awande na ozo stable na okoma stable bo asira be age zem kia sirana pe nando kutana na batu lokwa ba papa na biso ba Moïse Katumbi Chapo ba Salomo Iskadela Apito Lukaya mais que vision zem ke pa ke wana ndo kende ngate age zem ke faut présence mbelanga moi j'ai 15 000 balles mais au lieu de payer ça au moins si asko age za normal yo moko asko ya yo moko na maboko puis président moi mutema munene mais c'est Hugues Bina filé. Merci à trop. Tout le monde a un moment, mais c'est Hugues. Ça là-bas, foot abino na ba en direct total ba live. Mutu na mutu mambo. Est-ce que ba qu'est-ce que les qu'ils allaient rapper bongo? Te. Ils allaient rater. Non, footanga te bana musique. Ba comment footanga de a? Femme bio ba musicien bozala boy point. Bozala musicien, bio ba musicien bozala boy point. So comme est-ce que mon moni nini comment? C'est vérité. Non, il faut la vérité. Yo tu tamwana tato et pas ibrato. Pour ngando beta ba mambo te. Ça la coûte vocal et kanga. Mission za polémique te. Ya on a lingo beta mais ba ngai ko futanga ya liboso futanga a. Non ba futanga te. Nga kende ba voyage msusu ndo ke bongo ba kena bino na car ko zonga ba pesi bino ba 16000 ana yango ko futa yo yango pe ko futa billet na lufu kito zonga so nga na lingana zonga sko leaks. Donc il faut la luka ngo comme 20000 pour na zonga. Voilà. Oh mon. Donc ngano ba futanga te ba komo futanga ndi a. Oh mon batu ba tala biso ba excuser nga so na do ba mabeme na asir na lo ba ka bien. Ça engage qui tanga a. Vraiment. Tout le monde a un live, tout le monde a mis Hugues, Zoaboy, femme yaka au signé, nani yaka bo sin tout le monde a un. Donc différence on a d'abord qu'est-ce que monsieur Zalarati. Bon qu'est-ce qu'on a les cas. Oh yo les cas, le tikalo mon a. Voilà.
vocal eza vocal no musala tango zala no sepesa ba melomane ba olanda ba fan na yo vocal mo wana vocal nga no eza yo je te jure Guigui Palmi Serge Palmi Fambio Ralelie mayo de corps ezanga maboko Fambio Raye kasi bomba kata moi parti anzoto Elvis Elvador na kosuka wa pied héritier minimbu Chancelvi ndinga mbote Arlene wa Papi Kader Guy le bon polo trésor Tedika Cédric Azadi nanga Fabrice Atakaye ça là un plaisir na yoka rabo ba vocal no sala na katsa les adorateurs to yoka ba yemba ngo okimo ba yemba vocal nga et ça la ronde et ça là bien pour na l'autre on na bandoto net mambuto to mona na ba voyage toto kenda ba suka na ba boma bangola don na mona na ndoto kala so je me souviens avant de raisonner oh na tala ce vidéo na et le ronde na mona déjà so et au salé na ba temps au don et là on a eu le bagage merci na monsieur Hugues Bina filé merci à trop na bossé pété Arnaud Wambi CGI 26 Loulou directeur d'Erten Sasa de Batunion soit parlé na bossé ma solo ingénieur ma solo Johniko Yannick Kongolo Batunion soit Igor Wambi Batunion soit quoi voilà merci to comme chité na biso ndezalaka Fambio donc bossé pété pas tout bilele tout bilele voilà Fambio to comme chité des avantages na bavantage nengo comme musicien pourquoi zala musicien pourquoi nazala musicien surtout des avantages na des avantages eza musique nakuta na ba des avantages na mpezali elo misusu nakuta na betala masolo mo nakuta na je me suis natambola moti wana ba orchestre mo nazalaka no bima bona kuti sénateur mo bo car na ekangami pine ekangami na libulu so ba tara sénateur sko car ekangami so bimi so ba zo l'art na mona so ngasko yo baya ba otindika baya ba sala te to ya so 3 to tindika menga fier ka musicien piaka baya ba tindika bazwala nga fier kaka no tal mena piaka donc ça ya ba boulot mususu au moins na o na ko sala ngo mais mo sala ngo ati okota manzela po ki posa olia mo lipa na mwamba mais mo olia ngo ati oza sala mambo nyo so ano batu amona ngo normal yo pano ya normal soute na ndenga via ya musique donc et comme moi passe beta pe ba makolo ba longo fa nga na longa makolo a siraka la wana ki na repa ya Veneso Fali Pupa ozala rapé kuno kindara na kendo te kanzembo sko na masala mo hérité parole to kete kanzembo ale esali ke ton na yemba ba yo zwanga kuna na ndolo nga pa makolo matete ti victoire na zuikar OK so na comme kuna na zuila rozonga te na beti makolo banda baré na tourna ngoti rond-point ngaba na zwakar na rond-point ngaba na zong mate ba jum se pe na makolo bongo ti limité na la a pas père au moins isimba te pa fali quoi tozana masala nga mau donc ezandeni série wana maison mère akoma pas présent ferré ezandeni série wana nanu mambuno evandaka penda te donc na yaka kaka na mona ke ba otindaka biso keso manguba na mai keso manini bwe keso ba biscuit na nguba donc ndo mona sko likolo ka yango série wana ezaeto wana orchestre bandisika le wana zeno na maîtrise peut-être bon moi na ban chic na eko kotika na na continuer chic yango sala pe bon voilà avantage pour tout succès avantage nango ezebeli neti balelo na bakomo yo kanga na komba oyambanga place mususu o ba pesa ba honneur o bando pesa ngate na kala et puis na dépendre sous na parler te na comment dépendre na ngamo na longa via makolo na koma na mutuka na mataka ba avion o na bimisi 50 francs te o matio ke beti concert ba foutio lisusu zongi donc tout ça bengi ba kabelo mo 200 300 lokwa ba ya Pablo Kini bongo donc 100 di camp ba papi mutuka ya mami mutuka ba bengo ba tindelo mo 200 donc au moins que ba avantage c'est belle msuku na beti anti. Merci, on est arrivé à la fin de notre émission, la découverte. Fambio la tokomi na suka, to tikelo micro gratter na yo, c'est ça ba fan ba mélomane, mais loba il le moment pour ba fan et puis ba dédicace na so peut s'appeler numéro parce que ba fan so ba tozo Fambio la netsinga na perdre le numéro na nzela TikTok, na bi dans ba mina TikTok ndé tozo. Donc voilà.
la dédicace. Ouais. Numéro de téléphone les alliés plus 243 89 97 97 651 plus 243 89 97 97 651. Après Simbote na Zina Kusu, bah merci à trop Zina Kusu. Bambote à trop koto zali na bosani pété Jamila Tirbo bon séjour na Kin Tana Kiosa. Donc na bosani pété venanga Jisen Singi ba bon séjour na Kin. Venanga Richard Baka ba bon séjour na Kin. Écoute aux années Kalaming te na repas. Donc batunyo soana na ba végétable li jonko ba merveille li compa ba ben chante. Donc na bosanité TGV Elvis Koy Bambo Théâtre. Voilà. Héritier Lusanga Bambo Théâtre, petit nanga Murphy Show, la bosanité venanga o nanyo. La bosanité Jarel Baramoto et puis Malik Arafat. Voilà, dans notre question ndenge présent bien filia zate na awa. Répétition et kambamaka ndenge nini à part tout ça toi na chef Yana Zali mais société mbimba chef Bazali Dea Zali disciplinaire Azali chef à répétition Zali CJ Zali directeur Azali donc nyonso orchestre soke vandi ata mukonzi azate bino bato botikali so ba bosser bazai kenda dia bien ndazate bosiko to répéter au moins répéter normalement nyonso normal. Merci beaucoup. C'était la Fambiola, l'artiste. Merci, on arrive à la fin de notre émission. Quant à moi, je dis un grand merci à mon papa, l'icône, mon boss, Métro Makengo Simon Kabaka, ainsi que sa femme, maman Christelle Mbumba, maman sociale. Sans oublier aussi papa Nes Makia Didia Tabo, papa na Jonathan. Merci à Gilles Lamporio, Mboulan Kamabagondi Monabilama. Merci aussi à Roger Monamavala. Merci à Lisette Molasoko Motema Gelo qui sont cassés à Poto Force One. Donc bon séjour, on a Kin, Trozano, Kalamingte. Merci à Laetitia Congo, autrement dit Lady l'homme, Laetitia Makenge, les LM Fashion, Kalamit Trozano Fondation. Ndenge za tokende ndeza toujours voilà venanga Stone Bangakana donc venanga Stone le maître donc yepinda za la bakutana sele kuna songo teka parler yepinda Stone Bangokana Bambo Théâtre. Voilà, merci beaucoup. On arrive à la fin de au gratin. Non, merci beaucoup. Continuez à s'abonner à la chaîne Métro Makengo Tapiru TV. Vous ne serez jamais déçus. Famille de Tikelo gratin, non, ce que c'est ça va être vocal car ça peut ou yemba nengeni. Voilà, et moi extraire et à Singapore il s'appelle ça ba fanatique na et puis d'abord on a esprit na moi. Kananga neta Jésus, liboso Pilato ba condamné nga bébé, nazalanga na raison. Molingo na yo efutinga nini Fambiore na komyo bango tuna entrenga na ye yo poni nani bébé peut-être kokyo pona mana nga motema ezazila chérie yebisanga na yeba lobelanga na yeba tobandaki na pasi nazalaki kaka wa yo bébé tolonga na minelo nazali sekwe wa yo on a besoin de trotter pour les habits à sika banene oyebi kaka lopango lobaki kiosombeli nga na vanda nango zoko yebaki kelobi ekokoma nde tomboye mutuko lobaki kiosombeli nga na tambola nango zoko yebaki kelobi ekokoma corbillare lovo yo yozomemanga malweka ye lamour yo yozomemanga malweka volo latisaki ngolobaki ya mariage zoko yebaki kelobi bakokunda na ngonga mobembo lobaki tokende ovandano na poto ye zoko yebaki kelobi ekokoma nde lilita lovo yo yozomemanga malweka ye lamour yo yozomemanga malweka yozomemanga malweka ye. Amfumu lengi bedu tu yangaleri keriga ko community selamba batuge ni fumu ino keriga uje papa uki
Sarisa bana Vaya luamu mudila kena Ambo YouTube Metro Makengo Télévision na Suisse Ozorudu Wankunga Mimbot Ima théâtre Mwana Mambot Landa YouTube Télévision Salon Flori Mama moimwene mamwene kuna yuyufuna Roger Mwana Mama Bala Makanda boyigoyela Ungeriki makanda boyigoyela Yafisa Lengi Lengi Feroze ayagine Feroze makangwe Feroze makangwe Metro Makengwe Shadombala